Mbote na balani nyonso ya Star TV. Émission lelo Star un jour, Star toujours. To yambeli bino Star munene na kombo ya Johnny Ntsakala. Donc to bengisi lelo pour na émission. Lelo la première émission ya chaîne Abiso Star TV. Ya on to bengisi Star munene na kombo ya Johnny Ntsakala. Bonjour papa. Bonjour. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ils arrivent déjà le 25 mars. Nzambe abakisinga mbula moko. Isalenga kitoko makasi na kumisaki Nzambe na makasi. Na kumisaki papa na ngai pasteur na nga parti ya piti na église nationale naziréen na kumisaki bango mingi na ope ba soutenir ngai na nini na le 25 ango neti ba de Monte Mukonda en Suède, Maman Charlène, elle a pu poser dans Londres, puis Maman Jilibe, il y a des grandes séries à moi, à soutenir un puis pasteur Bishop John Makiese en France, et puis à soutenir un bout à métro Makenga, à soutenir un voilà. Na moi, na mo blessing sakala, à soutenir un. Papa Koksimo la boni pose à rapasi, artiste comédien. Bolo ba âge na bino papa Koksimo la boni. Bolo saka na besoin ba âge na so na bi âge na nga ondi ma peut-être ba kasi yo za mukolo na nga. Johnny. Ya solo. Bien sûr. Ya Johnny za marié. Marié quoi? Ya Johnny na âge za nango marié avec maman Doudou Kabalo, maman Mapasa, marié père de 7 enfants. Blaise Ntsakala dans la France, Loris Ntsakala dans Angola, na Blaise, na Joël Ntsakala, na ndako na Dorcas Ntsakala, Biga Ntsakala, Prince na Princesse Bama Passa na bango. Ya Johnny boni musala ya théâtre, ils ont qu'il une évolution groupe na. Bon, les abeilles, hein, les abeilles tout le bango précisément et mon lieu tout commune ba multiples chaînes. N'importe surtout ça na plus de 500 chaînes na TNT. Donc pour nous tous à l'anda on a chaîne en aluka pe na ba concurrence comme ya ba chaîne ba novela soyo banini ba zi magique banini donc au mona pour mutamona yo les amants passent mais toujours les cannabiso les abeilles artistes nga baza fidèles ba kena na bango ni par ba que président Zali baza na bango kaka et puis pe naza déjà na contact na ba chaîne moi mingi on a voulu que ça ba pièce nga dissipé pour na zo ki moi tam ketan ba opérenga ndi na pema ki moi muke mais sikoyo na bende ya ko tourner ezala ba gag ezala ba film na zo tourner déjà ba film na moi déjà papa to ki ne na ndengolo ba opéra ki yo mais na ba réseaux sociaux sango epanzana ki makasi ke papa Ntsakala muto akala kufi na opération ou bah c'est one dadi di kambala nenga kufa ki na opération na donc yo pe botela biso makam non mais ngana tuna ngana pauvre dadi nani oyo abela ki liboso nani ba opéra ki liboso ay dadi hein dadi ba opéra ki akufika ay va chuter bon disons que opération na ngeza ki tekena kufaki hein izala ki opération ta basika ko operenga na mbito hôpital ba mona tini balbanga bi ba kanga photo ba publier moni photo ya kulala boy ba ibika ka kufi akufi wa nazana toujours Nzambe azana contrôle ya makamna nganyuso nazana ngayo moni ngati ya Johnny muto akala papa yipse biso théâtre ya tango na bino na théâtre ya tango ya lelo ba jeune wa bimi kolo ba ben ki lelo différence ni eza na kati wana biso tozalaka na théâtre ya ba tanto bandaki musala na biso tous qui na ba théâtre d'abord il y a radio na RTNC bango basala ka monter taso tala to robo benga maboke bandi na radio ba to na fanatique bele ne to ko sala moto van na mesa mo me ba to ka sana longa na kembinza na kompe kuna koko na ko lukayo josa nani mama dudu na ye na koti pe kaka pesa nga mai na mena zupe mai na meli mi bango basala ka monter tant to longa na to ye na ba na télévision tu bani bani ba sorte ba pareil na bango basala mote le to no sala succès na bangadia ba mettre ba pauvre mangwa wana bango basala ka peut et beli basala te ozolanda différence ma tant de qu'est-ce qu'on a ba nzonzing et yeli biso ba mona ba VHS voilà les pauvres titenga sana na groupe salon ba VHS et c'est bango basala na VHS au gros tu ne peux VHS a yebi na yango te ezani
bande ni nango ba benga VHS ta ça yebi yango te je ne sais pas peut-être pe yo wana o yebi peut-être je ne sais pas bon tant peut te le moins to qu'est-ce qu'on a ba mini DV to kepe na ba nini ya ba DVD mini DV zali DVD pe ezali ozomona ba différence ezalaki ba o mingi ba yelo ba yena ba mingi ba yekota na YouTube o biso kutu ezala to uti na ba tala place to uti ti to ça na bango mayele na ba YouTube to zali mais papa Ntsakala ba jeune o mikolo ba bimi o ba benga kililo ba bi série na bino théâtre ba succès au salaki ba succès ampiaka lelo bango ba osa moi des épisodes moi bazo sima mbongo et puis bazala ba relation bien na poto mbongo ba osimila ngwa mais toujours mon ba jeune mikolo ba mituka ba oningo la ndape bango tena ningo la na bango te mais bien sûr nzamba tala ka makolo nezo kota wapi nzamba tala o chaka nzoto na yo wapi ozola nanga ayebi mutu na mutu place akotaka nzamba azotala ate obomba mi wapi azotala papa Ntsakala akotaka wapi akotelaka awa oyo tebesa akotela bakotelaka awa makaya akotaka bakotelaka awa ebaka ta akotaka bakotelaka awa nzamba azotala mutu na mutu nana nga na précipitation nga ntango nakendaki poto na nzela mabe avec mon dieu nakendaki poto na 84 mais wana ezali production te ezalaki na mbongo no moko oh mais nana bandeko na nguna leki nanga aza kuna Jacques Ntingi mwanzana mwasi ne shute te batenelinga billet na simi nzela lero na visa kutu eza bopete ya kokota nzela badia bulu te nakeka na ville na agence moko napesi passeport nanga babeteli nga bavisa ya ba IRSS ya ba Yougoslavie ya ba Italie babeteli nga ngo na kaka na $50 nazwi avion nanga na ke Brazza nazwi avion na voyager sikoyo kene komeka visa batala yo le passeport bakamto ezalaki na bopete lero wana nake na 25 ans naye kozonga nanga na mboka nanga mpo nazalaki agent ya RTNC fale nazonga mpeso mosala ozolanda donc ba oya lelo nzambe akumisama nde pe ba otamba na poto pe na somo mituka eyaka opi ba jeune lelo tozokumisa bango ndenge bazozwa mituka na bango ndenge ba progresser na bango ba eza tana bango ba progresser na bango na misala et c'est ça ba osala misala convenablement ndenge to sala ki yango nzambe merci so ba osala ngo na ndenge ya boy po to eza il y a des échos. Hein? Il y a des échos. Bah, j'ai mis basi mibali balingi banzela ba chemin moko ba court chemin. On se comprend non? Nga so na ba ina peso age nanga na carrière nanga ndenge année na scène na théâtre. Peut-être au fond la mono. On se mona. Mais peut-être ba année on nga na salle na carrière nanga mingi taso ba koma na ba on pe na age ngote carrière on pe mon au salle yango une année pas ma deuxième année bou na mai. Menga na wuti na ba VHS na wuti na ba nini ba pare ya ndenge na ndenge ba pare mso ba choka na lipeka te zuka banda VHS wana coach na kato filmer oche na lipeka mi bango ba mso ba ina ba période ba déceler même so wuti kuna mais na sana bango kaka na zapeka ko tourner na bango na zape na bango tile na zaka na ba faut comme ça mtu wana mais mso to ba bato pour la tête na zaka na bino maïl ya Johnny to koma personne oh kolata na zo lata pika to koma ko to kolata to koma ya Johnny mais c'est ga ba CD ezaka ono mutu azokomaka film mono ya Johnny au moins mutu akokaka bango wana kaka et puis ba jeune ezaka pasi mpo bakota série ba CD yango nomoni ke série oyo bongo pièce to komaka na o bango bazokomeka kokani toi tu crois que ça ndenge moko toi tu crois mais ça succès na poto ba fanatique po bazo sepera les critiques na bango batu miso azo tourner mikolo so ça alobi bêtise te na kata gag ne to théâtre na ye a mona kisa malamu te ye bien ngo to komi critiquer parce que ba komi ko emballer biso no sur la même sac oh nga so contrôler ba théâtre na ngano so ko kuta bêtise wa donc critique na bango za mabe na ça école olaninga na ko za pièce on a tchao na ju on a tchao différence aux amakasi zolana biso to na école ya Johnny aux école artiste nini tangina ngata 5 artiste oyo format o pena lela zo sa succès to abima na mokili pena ba monike artiste o pena comédie ya Johnny muta format ya liboso na za fier mingi na bidi to utaka na ye pas mettre paille mais kuna abima kate ba ye ba payer te tant tu ko créer le duo du théâtre na Willy Mambo oyo yebil solo oyo créer les dieux na Willy Mambo bidi pas zalaki mais azako bima penate mais tangu na yeko sala les abeilles de Papa Ntsakala
pas et Bible a explosé en wana tant non mais c'est pas première fois major bisali la sala banzonzing na makama major utakota ki doute alors mon ko bilala leki mais l'air a beti ki tonalité ya kizombo ah major abi oza mutu na continuer ko cadrer bidi tina ningi bidi abima et si bibi tia longo les abeilles à kenangola kuta longo te mazak tera les abeilles à kenangola et ça fait que na groupe na troupe moko boye to le na chaîne télévision ba kengai bana le na longo na ngai na les abeilles de papa nsaka kutu na Angola sali na ba Loris nsaka la basali les abeilles kuna na Angola ozolanda donc ça ndengona donc to ba que toujours progresser na ndenga bien bactéries na bidi aujourd'hui nani ba domaze ba fuya na domaze tanto za fuya nani ya papa nsaka ya les abeilles non soko ju sans faute aza fuya nani aza na pototi domaze na poto ya fuya les abeilles soko ju nani aza na Allemagne lelo qui c'est encore Irène Makiese on a pas qui diafuka aza wapi na France afuya nanga ozui afilunga aza wapi abimati soko ju ki peka aza fuya nani mais qui peka wanga na wanga na wanga na tuna disana que oza fuya Johnny maboya ngo bengi sabiso mbale na ye abimila wa bengi se tu na plateau yo na katikati ye na bengi se na émission na tuna na ngana ye yo mo to kuta ba ko yo ko to sona ko ka ko lobate na ko tuna ita mo ya yo za la nani yo po ya ko te pana na ba bisa biso elo no za ko sala na vina to ko ba na télévision te et puis na mona arba boya e fande façon na wana mengana bino façon na banane na pièce nini obilie qui peut pas bimela pièce on est bien titre on na salioni alors abimela wa na pièce na ngate na ça va finga défaut na wana bilinga bino yo fondi maba finga kayo po bima ko ka no sonité wana bibi azolongo c'est il a balongo la chemise a moche oyo nini oyo e vimbia o vimba na simo vimba na liboso oyo ko linga mona nanga siko ya wanga na ngona ndeni so wanga na wasa grâce ali suma misa nzambe ya Johnny oza membre na association ya Aten izani ANTPC oza Association nationale du théâtre populaire et cinéma mais babi boya désordre makasi kuna yom to lobby association na bisa dirigée par Massoum de Prendé yala kayala ezana secrétaire général Oxygène pour lomba koma lokola avocat na biso azana ba occupation belé ngana zali commissaire au compte ba vice-président ba ali bambalo so bangalfa ba ba vice-président donc ils ont organisé bon sur le 27 mars tokende na route de Matadi dans l'hôtel Pacifique bien si bokende na route de Matadi papa il y a désordre plus de 150 acteurs comédiens na ba sali mingi na ba za ko mata net par exemple tout net ba ladier sobe ba petit nanga ba saisa pourquoi parce que ba ibaka te parce que carte ya mutuelle de santé na maman na première dame maman Denise après c'est so ponani so ANTPC qui a désordre maman Denise Nyakero Tshisekedi d'accord reconnaître biso ANTPC a reconnaître que association oyo isa so mo vanda ba pesa so ba carte wana to so soina ACJ bon papa peut-être organisation côté micro pour à l'époque pour faire ba désordre pour to ka union sacrée ya ba artiste comédien ngo ça oh non sur le côté micro to so nanu ndenge to intérêt ki papa mundwere isaki wa na fikini no na fikini organisation mona ki amote ndenge to intérêt ki pululu na kitambo velodrome organisation binote ya sai non bon ça me donne misaki c'est une organisation to mona ki ke azapela ba relation ba place to zora to somba biloko ya on to mona ki na oya mundwere ba mona esobe ba diriger ni na ome ba mbongo ngana yebi makamune surtout mais papa à l'époque président Massoum na président ça c'est bando potanazi nous sommes ça ba désordre non ko potana na bango bazali ko potana te eza makambo kaka mona na kata makambo soki place ko sana lingomba ezaki na bato parce que président Massoum azoki tana ya ko travailler ko diriger ozomona azoki tana a diriger l'association amona ka sali mingi abaki non anetel bo futo cha élection ezala mais muto apporter ki gara liboso wabaki o bazana besoin bazala ba président ba poser ba candidature na bon muto amona na yete mais président ça c'est par contre moi on kepa beta ngamunde ba kolo ba binaka apporter ki gara lobi ah ngana za candidat mais tant que ya bimi candidat ba tebeli ba komaki contre ye même nga moni awa nazalaki na soutenir ki sai pauvre dada soutenir ki si mais ça soutenir ki makaya soutenir ki sai mais tant on a soutenir ye ba micro so traité ba yina ki biso ngabi oh mais to moni ba tuté o ba porter ba sa ba candidat ya poste à président Massoum alobi ya opposé na yete mais vous posez
bon postuler na ba place wana balingi na bango te après de mona quelque temps oh modera bimi oh bodwa bimi oh ne pas combattre ça na mobulu na côté kona oh et comme ba critère rebelle oh faut ça là mais biso soutenir ka na kuna président Masumu to bebanaka mais comme c'est mon président par respect na mission c'est kasima na ndenge élection ba bon to ça sur élection dans 2 ans to bongisa nanu to zo pena kati ya comité to kota ba jeune ba kota ba diriger plutôt former bango ba to bandela ya pe problème te ya Johnny Ntsakala muto akala papa oza scénariste pièce ni oyo koma pena ovana pena tali te pièce pena koma il est ba pièce ni so ma pièce c'est bile maman papa oyo kota na YouTube ezali o to sala na ba série wana to kabana William Mambo ezali so na na sala yoni pièce elinga ko bomba batu yo yebi na mutema na yo oyo ne panza batu na sala yoni ba globio papa tsana kezo azokara kisine na cimetière kimbantsenge baba la 3 jours na cimetière la 3 jours oh mon dieu mon roi papa tsakala mutabakisi eza mutu ndem de salaka eza momba kisite eza ne mutu ezo travailler poto on a sengi na nzambe na bango pesanga mayele ya kokoma scénario o pièce na sali titre na sali yoni to vie Johnny tika mwana si pièce na ko boma panze ba groupe su ya monate mayele nanga ekomi ponga na koma yo mo benga scénariste na koma na lemba mais na lemba ka titre na zo koma ba mwana ndwele yango ba men noir ya ndenge na ndenge siko yo yebsanga tana zo koma ba pièce ça qui na zo koma et c'est fona kota kanda kwanga fona sala ka ki na zo kisi no na koma ka pièce na ngamne ya Johnny Ntsakala mutakala papa yebisa biso na ba scénariste tout à Congo scénariste ni na bangisa o tali pena et pena côté Roma à somme mais to za ke to na ba conquérir belé to ki na fiet ngoma za koma ba film kitoko on a yebisa yo elombe président lombe c'est un grand scénariste a koma ba pesa kitoko bazana bango ya moko c'est pas donné à tout le monde mais bazali ba jeune obi bazo ya sikopé bazo meka pe ko koma ba pesa on to landa ka bango pe ndeti na ko tanga kombo esala pe bien des jeunes moko pour montrer que écriture ça bien oh mais nataka ba pesa ya de best na mona ka on akoma pe bon Nicole Bakata yepa comme koma ba pesa akomi ko koma bon liboso akako c'est quoi mon akomi indépendante akomi ko koma pe pesa comme les après YouTube tourner pe donc ça va quand même papa Junto songa moi sima potoke moi lombango tango boka bona kana ngadier d'angadier sta bosala ka couple no chic choc le wenge de ngadier chic nouvelle wenge de mango akoma leader na bino ndeni te ezaki nouvelle wenge bon ngani ngolo ba mingi musa kufa na ibolo plan kamna ezaki tanto kabo ina ngadier d'angadier na chic choc le wenge ezaki toke usala nouvelle wenge et nouvelle wenge de mangwa uti to akisaki nouvelle yenge tukuru ngai baba mungita mulex nguma komando na yemo ko mettre pai 5 eleka nouvelle yenge mais monike mutso alinga ka koela ki leadership akomi ko fraude muke oh nouvelle yenge soka megede mangwa biso to telemi mais soka nango tanga me bani ko longola batu akomo puye na ba acteur soka kosilo mo likambo bo ba yini yo nguma longwe mulex alongwe baba mungita longwe ngapi na dernière minute na moni moyete ngapi mtu akomo kleso wa problème amono solo na bijou la reine amono solo na mutu terbo o moi sina yo no akomo ko ba problème na longona ya ngono mona kina utesa ko nouvelle ngende ngo mais na société mo ya masanga ozala mboka na biso mais yé mutu asinaka contrat bino osinaka te soto sinaka te nito zo zo masanga mais no zo di kolo non tous les biso ba benga biso administrateur 5 administrateurs tozo biloko ndenge moko il y a un congélateur, il y a un congélateur. Il y a une télévision, il y a une télévision. Si on a 50 cases, il y a 50 cases. Donc, nous sommes 5 personnes qui considèrent que nous administrateur. Ça veut dire que nous à l'éclair, nous sommes tous les gens qui ont été mais, nous avons un contrat de 2 ans. Nous sommes tous les gens qui ont 5. Nous sommes 50 cases, 50 cases. Nous sommes 100 cases à groupe. C'était comme ça. Pour les gens qui ont un monopole, ko lekela biso ngana zawana baba zawana mulexa zawana nguma zawana ka omekate ya Johnny Ntsakala na fina obeta bale soki na saka tete na la grand joueur poto laki
na équipe na suma bien yango ASCOM, association sportive des comédiens. Président de la pauvre le Kambandi. Wana tu ba Inga, pauvre Inga, pauvre Sanza, ba maître pa bazalaki bangade wana ba jouer biso. Les Rwanda na tangi kombo ya batu sauté. Mon biso ne ba jouer les Rwanda. To yesu ko kitala, mo kitana ba no kitaba wili mambo ba yiko kota. Le président se ba koti ba sesa ba yiko kota. Mais les to banana ba Inga ba Sanza ba bazalaka te. Poto mona photo moko wana yona koko dia nzombo. Voilà. Wana yina 20 mai. Wana to bet na 20 mai to bet ki ba kache, beding. Vous avez travaillé oui. Match qui est oh, bah d'accord, mais 1-0. Et souvent, bon. Attends, mon match, il est faire 18h, match, il est là. Ngam na égaliser gibi. Pour un grand joueur. Vous avez travaillé nganga pour bakache baza bato akisi. Oh, mais ngana kipagite nga mona ate itali ngati nga banga bomanga na stade likona bango. Ba landanga na bakache pour abina égaliser. Na grand joueur na usanga na. Ya Johnny secret nous arani tout le monde a toujours propre donc aux osonga kaka. Aux on a le droit mon amour qui sont le bataillon moi aussi vous pesa achat donc ils ont mystique donc secret nous ani to aux on nga nunate d'abord faut linga nzoto no mingi nzoto na yo moko faut linga kotika ka nzoto na te à la portée yo oza vedette to za mutu okomola tabila moko oyo ils a fatigué pour cela tangi ba koma ba miswala tabila ba fatigué au sepela na ngati osolanda hein. Vous comprenez? On a ta catch on l'a attaqué on a mboula lobby et fungwa mi yozo la tanguka. Mais nande noa. Hein? Au moins on a un très bizarre. Vous occupez na yote. Non. Hein? Qu'on nga ulia ka minité. Oh. Ulia ka excès de table qui gourma il est kayote. Ulia na ba l'air yo son nzamba sala. Okomba ina de matolinga ulia. Faut lia comme tout on peut ça moment discipline moko na bata. Qu'on nga pi mama basi belé. Vous en avez réservé belé. Et ça quoi binoté journaliste bon basi di. Do bisoté. Bisoné ba vedette bo stokoli na biso. Ça on va réserver trop. Zo mona kolinga te au top te kan zoto na yo. Ta on torturer nzoto. Ça peut ma bête. Kenda na pas de torti. Et puis que bon, les gens ont na tongo na lelo côté mais surtout comme faire 12h final que nous moi coller. Surtout comme 18h pour na ça excité jamais na coller na 23h. Ba 19h na lemo loko pour digestion za la malam. Mais yo comité na 23h collier na denga désordre man libumezo tenga mayo likoko ya belé ça ne va pas hein on peut moi ilamba na kitoko chana nzoto hein considérer que l'ambi za fatigué et puis lambo lati lelo au toki yango yo mononga ko za moi propre mais tango au toki lamba wana tikela na sola mutokite bon tant super parfait za na ngote l'air ko la tant sur lobby et puis c'est kétiketi donc nous toi na za na principe mon nzoto nezo sala kaka ya Johnny Saka na âge na Lucas bato bazana même âge parce que mona bango ko ba kei pe na ko langa ndeti makaya yekuta za simiser bato bozarana makaya sana simiser mais simiser bon on a pas ça mutu nanga to sakane le no surtout elle moto sola ya Simon talabo bon on a pas ça ba papa Johnny eloko to comprendre honte yebise so différence nini za entre star na vedette omoni na pese exemple na kati ya nini ya équipe net équipe exemple équipe à Gabon kaka on va péter na biso lobby ba vedette ba na kati équipe wana ba jouer mais star ba bengaki ba bengi ba bengi na famille na ye na mwasi na bana na jet na ye ozolanda ayi wana ba bengi star. Mais la 4 équipes na bango ya national à Gabon ba vedette bazali net na ko beta na Gabon mais na za vedette mais na za star té mais il y a za star parce que tala place à outil na mi ki la poto ba star par contre la 20 mais il y a za star là bas vous comprenez na les abeilles tout ça na biso ba Josal bazali ba Shida bazali na bango mais baza ba vedette à groupe les abeilles ce sont des vedettes à théâtre mais à groupe les abeilles. Mais parce que la star n'a pas moko il y a Johnny Saka différence c'est makasi ozo asa ba benga kebna mener au moins avec l'équipe musuko toki na équipe biso ya vita ata ba bimi na bango ba jouer ba bimi ba gangi au moins et tout est cotation na bimiti hein avec ce n'est star mo comme na vita tant même ta suka ubito sur DSMP wa nyoko libiso boye nani mutunanga nani awata ko chabiso bozonga yemweni
alors bien lelo awa boya awa tout ça qui a fait na martyr donc to bima na majabi bo bima to pardon osonga ba star ba mona mais la montagne fibote ah kuna renaissance bon les équipes kuna ka ba vedette mais bazana start na renaissance ba vedette équipe ona bazali na bango mais de temps ba bandaka sika ba jeu so ba teka bango to yiba ba bandaka penza ba kana joueur mon pe boya ko briller mingi mais voilà ne dit on a babaki soka tibité mais somo dia il va stade à renaissance so na mboteka yeti milimo bateka yeti bateka yeko ozomona na sens wana différence ya mona ba vedette baza ya Johnny Ntsakala ni nous préparé na kati ya groupe no Elisabeth pièce nous préparé pour na bato dibana mboka na la chaîne emission locale bon na mikolo nazo préparé pièce moi bien maman le pango elombe maman nani le pango elombe mais babeta qui oh il y a ces lombes mais tout tient dans le pango na bon locataire za mo alors il y a bi maman le pango elombe de baba lo baté mais au zasiko locataire mo ka pe matata eko beta ina miso ba qui elombe de suka kiti et on a préparé mikolo il y a Johnny relation ni eza entre bino ba collègue no ba artiste bosana boza relation ni na ba bon on a ça ba relation bien parce que nga soko tena milieu ba artiste ou ba jeune à lelo nazala kaka ata bazama kamna bango ba munanga misti babi ya babenga ngoto surtout ba pakalowi papa oya kusimba uto to kuboma yi to sana yaya moto tikala na yisaka yo papa muna pa bango bazalinga na sali na banzonzi na bango ba mikolo mingi bakena te mais muna ngana sali et puis babi ya tournage avant ah oui ngana respectateur na ngapo ya moni ba balinganga ba balanga tournage net Karine pala so benga nga mikolo so bina nga ya tuni tournage ba na 8h ka 7h30 dans ça après c'est un déjeuner dans les nausées et puis na wela kati na zela kaka parce que na ko consacrer journée na tournage na yi na ça nulle part à aucun oh moi c'est au bien rendez-vous oh likango moko bo non ce que na série tournage na ki et puis on préciser nga bien ce ko yana 8 tableaux na ko yana teni na nga na yena ce que sili na motala ba tourner ba misusu tour na yo na koti so na sisa pe mutasuka na siminzela na zongi ya teke ah bosala ngamba na kende bosala ngamba na kende sango zo kene mabe mais ce qui va mais viens na boyita ya avant et puis no bakaneta district kate ba tout so ba zo noter ngo ba tourner musu benga no vie Johnny na place ya papa Ntsakala moni ngani azo et puis pas Johnny ba bino bolingi relève te bolingi bino kaka bolingi me relève so monument jeune moi bimo ko critiquer atala non to critiquer la musala mais to critiquer ka pour na relève te so ça musala no beto linga yo et ça problème te bon nga surunga neti ndenge na comportement nga soki yo neti presse mbasi hein yo lingi relève presse pas ça na les abeilles au moins nous simse ba scénario bien non simse ba scénario la scénario ba sala mais comme ko combattre ngai oh mais et ça la raté yo musa suma comme lokola oba no combattre papa na yo alors quitter groupe que tchali baya et ce groupe moi ça les simba te ce n'est pas possible yo ni osala kama mon papa za osala yo posala mo simba te ngana zo sala le biso to kuma biso pe fatigué na musala to tiki na biso bino bozu ba relève na bino bongo na no kanga relève bwani hein na ko tika la libéra te voilà papa tout le monde raso artiste et comédien kufi surtout ya mibali au mona ba benga wani ba mona ba bimé belé to mona ka pululu awa ba pululu ba bimé belé to taba bimi na tamo pe ba limwe to mona ngo ya président Dadi Kitambala personnel tout le monde va artiste belé ba ngande Dadi ngande boy tato vani calme tout le monde moko abimi perso jouer moins bien pardon non pas moins bien et puis artiste soit Kofi pour incarner c'est difficile et la facilité au mekola babinga on mekola lokola ye me ko kangote hein babima ki c'est vrai ouais ba ngana ko jouer ko da mesimbate ola na démarche na ye et là tel na ye moniere na ye nega za ko tsala ngo pante bien bona boy o kokate ata oyo nani nazo mona ye père moko ayaka pepa nanga yani ki fils papa hein ye pas so meka mais soka nga tenga msa moko lokola da zo simbate motaka ko tsabo yango ke koto donc ça moi passe so alinga mais bon est-ce que ba sapato ya ni kala ta yango da za kolata oh et où ça veut ça oh mais faut la Davido la robete solo ouais hein ba pantalon ya la ta kana ba veste ya ba difficulté ya ni kala ta ko kana ya dadi mais faut ta na zuité so va zuiper a golia mais toujours linga ko tena ba pièce parce que mutabanda ka bongo toujours meka ko tena ba pièce
parce que papa mais azana ba accent wana azana na moi ba kamuna yelo ko na démarche na ye donc azana copier muke premier zati tozo meka pe ko utiliser mingi akokoma pe kana poete ko freiner papa Johnny to komi faire émission na biso ya lelo na ebité moi lelo basuka pona émission ya lelo bon pona émission ya lelo merci mingi ne boyaminga na chaîne na bino Tard TV ça n'a plaisir Nathalie d'abord plateau et nous connaissons le plateau ya RTNC tout ça donc il te remercie merci na sepeli mingi na DG Janine Maditoulou Mukala hein DG yona Janine Maditoulou Mukala vraiment merci mingi Nathalie plateau na moni penza ba musu ba kosana na mabomati ba plateau pesa na muta so Nathalie bien ba chaîne mingi ya ba oh na sana chaîne tel bo mais soki ba plateau pas malungeza na muta mais quand même na côté na sentir et ça linga plaisir na ba micro na bino na lumière en tout cas qui to makasi merci donc beaucoup continuer bongo et ça m'a bien vous avez un programme malam il y a bien vous avez très suivi et ça la ilo que ça on a chaîne sur la programme ce programme qui to ke côté ba olanda na bango pour tout ba chaîne beli ko grâce ko makasi pour programme malam ba théâtre solo les okota bah émission qui toko les quota en tout cas ça va quand même et on a remercié bino na ba réalisateur bino surtout on se passe au sala awa nzamba mema bino musika je n'ai pas de contact pour venir aux aujourd'hui on va en besoin ngai 09 plus 243 9 98 319 314 9 98 319 314. Au bout de la Maman Gloria Mukalo. Maman Gloria Zali. Glo na biso donc. Na pese bambote quand même. Maman Gloria Mukalo. Bambote na yemingi. Bambote na yemingi. Parce que c'est la première fois nana maîtriser batos ba osala wate. Nana maîtriser. On a maîtrisé mes aga maman DG Janine Maditoulou Mukala. Na réalisateur na biso point carré. Voilà. Donc mon réalisateur quoi. Merci à Johnny pour l'invitation de l'eau donc Nzambalola Pambolo papa. Merci beaucoup. Ouais, ça là bon tu es magistar na bino ya Johnny Mutuakala auto benga la bibliothèque. Il y a des artistes comédiens tout il y a RDC donc merci na balandi nyo surtout il y a Tard TV au boso qui temps Rolanda émission na bino star un jour star toujours. Donc ndenge salaka ke à la prochaine to emela bino sous star a retour la marathon no ya maraba star. Donc so star tu as vedette donc faut luka okoma donc o ipaté pena mokili comme ça to yamba yo na chaîne na biso Tard TV et c'est là bon mo panzi na bino TBC Maya ou papa na Roland mobali ya moi Simon. Bye à la prochaine.